Mbote bandeko na ngai oyo bazali kolanda nga pe bamesana kolanda biso na 5 minutes avec César Ngadi par le biais ya site nabino cleboaoriginal.net. Lelo toye nazali kut ko ganga te nazali koloba malembe parce que toye ko sala joli mubiala baki amen surprise azali na kati ya studio tozoki ba fuite. Donc, parce que tous en akati ma solo, balobi que joli mubiala azali kosala acoustique. Donc déjà, vous imaginez que joli mubiala na kati acoustique. Donc vous yebi déjà oyeko pesa. Donc lelo yangwana tous en région parisienne, toye ko surprendre ye ayebi kututé, toye ko surprendre ye to tala musala zali ko sala to lakisabino pe extrait na kanisi donc akobo yate ozaka extrait moko mukie et puis pe to tunaye ba question o esengeli to tunaye. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Chers téléspectateurs, chers internautes, donc toye lelo à la région parisienne pour surprendre joli mubiala baki yemen na katia studio azosala acoustique, mais ndenge na yebisi bino vraiment na yoka na ngai ba acoustique, mais oyo na comprendre te toko yokisa bino extrait moko mukie na reconnaître kutu voix jolie te, donc na reconnaître on a changé yango. Donc tozali awa poto tuna yeba mituna o tozali na yango, donc parce que vraiment to comme déjà vers la fin on va pas lui prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, je lui mets bien déjà bonjour. Bonjour, César Ngadi. Na sepeli déjà, ndenge nzamba bombi biso, to ebi ke to perdre bato belé na makambo ya Covid. Donc, sali vraiment malamu mingi ndenge to kutani na osusu lelo. Mais sikoyo je lui mets to ko kutayo awa osa acoustique. Sikoyo ezali oko reprendre banzembo ya kala ou bien oko reprendre ka banzembo na moko ou bien ozo banzembo pe abatu musu. Non, la CPLI, bon, namoni yo César. Na sûr que batolé balanda 5 minutes yo peselaka. Mais tout le balanda 5 minutes nanga. Exceptionnel parce que 5 minutes ezara politique na sali exception parce que c'est joli mubiala. On peut mbote certa grand prêtre César Ngadi. Bon, ngana za non sala acoustique nanga. Na reprendre moi quelques chansons ya kala. Moni neti ba banzembo kala, neti ba oyo bino bo bozi ba moi extrait wana. Na répondre ngo na modifier mamuke na lambi mamuke donc za nango banzembo kala donc za banzembo sika te banzembo sika o za extrait na sali moto vandi pe moi trop to sali ka po et puis ça moi bien mais banzembo penza album ezande na zo lamba siko do banzembo na yo moko ka ubie ozo pe banzembo ya Kinkeser menu na acoustique ah mais comment ya za les leaders maximum ngana yemba ngana sala acoustique na yemba ete ifuna yemba ye même kutu lenkuru na kuru yaka na kulu pende azi moi de titre na yemoko na tena kati akeser pe na che donc voilà au sali ba titre boni na acoustique normalement na sala nga mingi te yanga moko na sali je pense 3 plus moko ya keser ba po pourri ne to bengelaka donc ko ça net 6 mais normalement ils en ont 5 hein ouais, ils en ont 5. Bon, nalingi quand même qu'on profiter na occasion oyo parce que joli mubiala bateau va éviter na kisaka muke même ils ont un peu bateau va éviter joli mubiala n'est pas seulement un chanteur, c'est un grand compositeur na arrangeur. Na viva la musique banze musu bomo na orchestre joli mubiala na ndera mabete joli mubiala ndoko bongisa abongisi nyo surtout produit fini allez Kinkeser aye ayembi. Donc wana ngam na zoloba parce que na yebi makamna oloba donc wana il existe que tolongoli ba talent ya Kinkeser mene ya te za polémique te na oloba nde vérité za polémique te ngam na lobiango mais siko na ngina tuna joli tozuka kaka acoustique mais yo oza grand musicien mais pour ngana zomona ezozala sous ba acoustique te ngana zomona on ezali playback. Parce que vous avez un studio, vous avez après, vous avez un sima. Est-ce que c'est vraiment acoustique ou bien playback? Bon, acoustique, c'est bien parce que au moins, ça déjà la guitare acoustique.
la guitare électro-acoustique déjà. Tout ça, là, on moni. Bon, acoustique, peut-être bien, on mingi. Dans le sens, il y a son pire, il y a musique, il y a guitare, il y a nani, acoustique, n'est-ce zaleli. Les associations n'est-ce zalagi que non, tu es groupe bani, non. N'est-ce pas saliao. Ils ont besoin de en live, donc, nous avons filmé, ils ont en live, nous avons besoin de zonga, nous avons besoin de donc, l'image, nous avons besoin de ok, baki amen motivation ni nezwaki oyemba acoustique parce que tozongela parce que album na yo ozalaki nango nano ebimi te nayebi te soko abandona yango bie eza kaka motivation nini mpo bato kaka bayembi yo ye mpo ocorrige bango ou bien ozalaki na motivation mosusu mpona kosala acoustique oyo? Non, nga naza artiste comme tout le monde, hein. Donc sentiment mpe nayeki baartiste mosusu bayembi esali nga plaisir namoni bon pourquoi ngai nasala te donc ngai mpe nakoti na rythme natala mpo bon bakosala te obien babangaka omoi ntango mosu azobanga o ngai so nasali ekopesa bien te biso tozosala mpo nayoki bazosala mais biso mpenza toza na kapasité ya kosala yango tika tosala do public bato bakoyoka nde bakomona ke non yango eza epesi yo bien epesi te mais na ndenge oyokeli ntango mosu mwa extrait okotya na bato bayebi ke bamoni ke eza bien bakoyebisa yo bakobenga yo to bakobenga ngai bakoyebisa ngai keno bakofélicité yo bakofélicité ngai na oyo ngai nasali. Ok, donc avant de continuer, tu la bino extrait mokie oyo tokutaki na kati ya studio azali oyemba na yebisi bino donc voix wana bandanga na yeba e voix abimisi lelo en tout cas na yoka on a donc restez connectés sur Playboy original. À tout de suite. Entre bovandi na mibali mosusu okosekenga na mokili baloba okovanda na oyo motema elingi puiske obendi nzoto mpe yo gaze likambo te na libala mpe bakabwanaka lipai biso kei anadege kombo na nga na monoko na yo ezanga te. Dernier citoyen de la République, Prince Nzedi Mokola, José Di Greno Bayaka. La vie nanga oya secret, lokumunanga oya bomwana, baze nanga ya esengo ipasoki, nakozo mosusu wapi ohanga ise, servo melope. La vie nanga oya secret, lokumunanga oya bomwana, baze nanga ya esengo ipasoki, nakozo mosusu wapi ohanga ise, servo melope. Régime dictature n'estomac nakoma kutu kolalela benkioti lokola orien kote sekre ya ntima nanga na maboko na yo nganga nini alami motema na yo alekisi bepise boye n'estomac nanga nakoma kutu kolalela benkioti lokola orien kote sekre ya kimia nanga na maboko na yo. Donc bino mo boito yoka donc parce que nga vérité polele sans tricage masolo oyo na yebi yango donc yango na makambo susu ya ko za la humble omoni akolo baté parce que akolo baté menga so na lobby ezali makambo solo donc sikoyo Jolie Mubiala donc question oyo donc so na posa ngote donc masalanga José Mubiala, donc on a bien que les bailleurs de fonds, donc à le balanga pour poser guité. Et là que ça n'a pas si dernièrement, na zoavina yo dernièrement, toiti ko célébrer donc vraiment nandenga mawa 7 ans il y a King Kester Emenea. De tomoni Lolo Mutima a sali et lokomoko a bengisi ba musicien mais
on ne va pas se voiler la face. Les lots voient il y a King Kester et Menea. Et automatique, quand on dit King Kester et Menea, Siko na voix c'est Joli Mobiala. Nga nazaki vraiment. Et ça l'inga bachar de poule jour to sola gino téléphone vraiment na kanzika na so na King et ça l'inga bien té. Mais to moni yo ba José Mobiala, to moni en tout cas boyete. Pourquoi absence? Parce que tu as King Kester mené Azali, Moutoumou Abandoro Seki Sabatou, Abandoro 5 Sabatou, mais tout Monique depuis King Kester a zaté, Makambonge commis, donc bah Victor est commis belé, mais yo oya quitté. Pourquoi? Na elo quoi parce qu'on a tourné bon baba qui porte les ouvertes na tout le monde. King Kester est mené le leader maximum. Azalagi c'était Yabiso Moko. Voilà. King Kester est mené le leader maximum. Azalagi c'était qu'il y a famille na biso kaka. Akoma ki ya batu nyonso. Donc ngai personnellement na sepelaka ceux na yoki même ne bazo ba Victoria banan mabe kaka po ba petit yango ba finga o nga boy. Mais ndenge basalaka que o ba Victoria comme ngo ata 1000. Mais so ba ça honneur ya King Kester est mené à grand frère nanga. Naza fier na bango. Soki batwana dotanga bakombo wana ke basali 7e anniversaire ya le King le Nkukuta basali yango po bazalaki pe bazako zalaza na ye donc pour honneur ya grand frère na biso pour que ezate hein basana bango ezate ke ngai ifuna yaka wana nazala po bango basala yango basala bango basali oyo tangi ya balolo bato wana bongo bato basali na États-Unis bato basali na Japon banane totangi bango te donc c'est certain ceux qui basala ki yango c'est certain réponse na ngona. OK, donc on va pas tous voir sous temps et belé mais aux hommes on que Joli Mobiala moto a corrigé qui ko lelo ko la Victoria ezayo mais na monique ne totika ngo vide album na mokutu dotozo lango ibimate aux hommes que yo mutotiki vide yango na bato belé ba weli ba Victoria ngo o baza pena na voix King te que yo mo so kumbela kama solo mais lelo Victoria tika la lemsuka moko ya Joli Mobiala César ngana yebisi yo boy omoni Jésus-Christ de Nazareth ngela zaki yakina ba apôtre na ye ba yokuta Jean-Baptiste azo baptiser batu hein c'est ba apôtre wana batuni Jésus mais mutu wana kuna azo basi Jésus a répondre bango soki bazo sala pona volonté ya père na ngai a baptiser bango na ye moko Jésus pe yaki Jean-Baptiste a baptisé donc ngai naza wana naza na ko tchate ko no ba Victoria mutu nyonso abetana ngai nazali Victoria donc les vrais Victoriens zangai parce que so ba changer combo na go changer combo na ngai comme Victoria parce que naza parmi batu wana basala ba créer Victoria Leison mais bo tout bazo sala pona honneur ya grand frère nanga basali ba groupe nga Victoria basala nga ko na bala dimi na lingba commencer belé pour ça la force. OK, donc Joli Mobiala donc certes on a pas si bien mbote pas bon tout va ça la 7e anniversaire ya vieux donc certes en tout cas félicitations vraiment. Okay. Donc tout le monde qui aux autres embellé parce que vraiment tous yeux à pied levé donc message aux anango na ba victorien na bato balinga kayo na bato nyo surtout bazolanda biso na club original Joli Mobiala en tout cas na pesa bango kaka bambote ba décourager te et là au monde asenga na ba victorien ba victorienne ba kesterien ba victorien ba victorienne na ba kesterien ba kestérienne na senga bazala ne bomoko batika kofingana batika kolobaloba biso nyonso to perda vie na biso ozomona bazala bomoko so bakutani 2 3 4 pour honneur ya vie King basala ngona ndenge moko ya bien ngape na za vie na bango nazali ngape na perda ya nanga bango ba perda vie na bango ya mouvement nga na perda ya nanga biso na famille to le rappel ndenge bango balelaka donc elo monsieur olbezate maintenant nazo remercier na kota direct na remerciement na pesi Prince Nzeli Mobola dernier citoyen de la République na remercier na acte ya sali parce que asimi ngai na remercier petit nanga et papi les autres na petit nanga José Mobiala petit nanga et José Di Creno azali wana na remercier petit nanga kundami nazo mona bien te Paulin Chazana donc na remercier bango nde
asali masa nanga mifuniki ya velva protocole Richard pe azawana wapi Richard azawana donc na remercier bango tout na yo moko pe grand prêtre César Ngadi non yo ko sala yo ko zwangai donc na pied levé na remercier quand même na monique oza penza na kati et certa Et certes, donc c'est le mot de la fin de Jolie Moubiala. Donc merci l'équipe technique. Nabosanaki au moni biso ozobeta musique lelo senga na lié ko kunda maboye nazo remercier donc un grand soliste bat bachara ye kate un grand de grand donc Wembo Alexis Wembo o bobenga azolino donc grand soliste donc ngana yebaka te naye komona donc asurprendre nga na biloko azobeta donc naye komona ke non naza donc nazosongola kutu nga naza guitariste pe mais namoni eloko ye asali mpo na musique na nga en tout cas azo remercier epai aza Alexis Wembo azolino donc epai oza tala eserta yango wana ya gayar ya gaitan nde tolobilaka. Merci beaucoup, Baki Amen, Jolie Moubia, de nous avoir accordé vraiment cette interview exclusive. Donc, merci. Tu as déjà Batbaza au CPLA. Pongamo, Naipsibino déjà, beau CPLA. Donc, merci à l'équipe technique, Willy Kunda derrière la caméra et il y a Lolo Chouami. Donc, merci. Restez connectés sur Clébois Original. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes là branchés sur votre chaîne Clébois Original et dans votre émission Bino Bolobinini. Une émission qui va être toujours présentée par votre humble servante Pamela Chikola, double brassard. Et je veux recevoir pour vous des invités de marque à travers cette émission. N'est-ce pas pourquoi tout ce titre Bino Bolobinini? Parce que tous en a besoin de vie na bino. Et à travers cette émission, tout au long de cette émission, Togobana Rosana a deux sujets, Togobano traité. N'est-ce pas que vous allez vraiment une émission, il y a débat contradictoire. Bino Bolobinini, pourquoi tout ce titre il y a Bino Bolobinini? Parce que vous allez vraiment besoin, il y a Bavi Nabino à travers cette émission que je veux recevoir pour vous deux invités de marque, deux journalistes qui sont là, n'est-ce pas, sur ces beaux plateaux de Clébois Original. Alors, je reçois pour vous d'abord Adi Londolé. Ndeko Adi Londolé, hier aux Alawana Ropé sa vie naïe. Voilà, à Zawana que je dis bonsoir. Et à ma gauche, il y a Ndeko César Ngadi. Ils sont là en tout cas. C'est vraiment une émission, un débat contradictoire. Nous allons discuter ensemble avec vous et nous aurons des sujets, n'est-ce pas, à travers cette émission. Et on aura aussi besoin, n'est-ce pas, de vos avis à travers cette émission. Bobénga, l'émission passe en direct et je suis là, votre humble servante, n'est-ce pas, pour vous recevoir, n'est-ce pas, en direct de cette émission Bino Bolobino. Vous savez, très souvent, tous on a des termes trop techniques. Maman mapa na banango bazobunga. Deal, so sel deal na mutu, oza redevable naï. So qui présent Fatia, ça deal na Kabila, aza redevable na Kabila. Yango bozomo na makambozo mona wana, ou majorité ou machin machin, parce qu'il y a ça qui deal na Kabila. Mais so qui a ça qui deal na peuple, oza redevable na peuple. Alors c'est si quand on a bona na kene musika, on a zolo bana si vous comprenez. Deal na ça qui on a na Kabila to na peuple. So c'est dit na peuple na yo, ou répond na peuple na yo. Yazo répond na nai, azo répond de Kabila, toi azo répond de peuple. Au moni tangu ba Congolais balobaka en particulier Adi Londolé ba clamaka tout haut balobaka avec véhémence que deal biso toyebi que deal wana existate. Mais de toute façon ceux qui deal wana ezalaka, le président Félix Antoine Tshisekedi dit à Sala deal wana pour sauver le Congo. À Sala deal wana pour sauver le Congo. Je pèse mes mots. Je dis bien, je pèse mes mots. Adi Londolé qui est en face de moi n'aime pas les Balouba. De surcroît, n'aime pas le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Au moment où Adi n'aime pas les Balouba, merci César Robiguet. C'est-à-dire que Bino, vous comprendre, vous confondre critique. Kofinga, et c'est le bien insulte. Critique, c'est toujours un peu de monde. Ngai na bando kuma na ebena ko na ndengi nini. Bino nde boza bato jalelo. Boza
Voilà, Tokoko, bah, toujours na émission na biso, Bino Bolobini, voilà. Et ça, de comment Benga biso, nous allons quand même le recevoir à travers cette émission, Tolobaki émission Oyo, Izali en direct. Alors, bonsoir Ndeko. Oui, bonsoir maman. Ouais, au Bengi biso wapi kombo nani papa. Ouais, je vais Bengi Bina Pouti à France. Ok. MB Production, Madeleine de Production. Ok, merci beaucoup. Tous en direct na Cléboa. Original, tous en émission na biso, Bino Bolobini. Yo le binini par rapport à débat na biso, au tous en osiko, à wanakati ya plateau na biso, oza pour Ndeko Adi ou oza pour Ndeko César Ngadi. Merci beaucoup maman. Vraiment, je suis à ma franc, Manazali pour l'extérieur, donc londonais, l'agent pour la IE. Donc, Koloba vérité, ils allaient critiquer le président. Donc, vérité, ils allaient mort. Celui qui a vérité, et ça qui a donné, il y a un bon capital pour avoir la vérité. Ça, c'est qu'il a critiqué le président ou dans contre le président. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Ndeko. Au Bengibiso depuis France, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que l'émission passe en direct. Nous sommes en direct, n'est-ce pas, à travers cette émission. N'hésitez pas de nous appeler pour vos Pessabiso Bavi Nabino. Donc, Adi Londolé, au moni Congolais, on a qui Congolais, ceux qui ont moi na mboka ou ya Congolais, mité manabiso ego changer. Mais na comprendre mais tant que vous êtes en opposition, c'est là nanu. Tant que vous êtes en opposition, vous avez Koloba. Vous êtes d'accord avec Kabila, vous êtes d'accord avec Koloba. Mais si vous plaît, s'il vous plaît, maintenant vous voulez parler, les gens parlent. S'il vous plaît, quand on a dit émission, ils allaient en direct, Bande Obaza Kota Labiso. Mais ça, on a besoin, Bande Obaza a besoin, il y a vie à mon moko aloba. Quand on a Koloba, Bakao Kabiso te. Négocier ça. Voilà, en tout cas, nous sommes en direct à Bandekoba Benga à travers cette émission. On a émission est allée en direct. Bopé Sabavi, Nabino Toko Yambabino. Alors, je veux recevoir une personne. Allô? Allô, oui. Oui, Mbote Papa, bonsoir. Bengi Biso, puis comment on a, s'il vous plaît? Comment on a eu la TV na Bengi na France? Ok. Papa, toza na émission na biso bino bolobini na émission ezala ya bino. Alors avino ezalini ni par rapport ya sujet na biso ya débat na biso ya pokwa lelo. Alors, ngai nazali na côté ya papa na biso César Ngadi. Na mapoko na ya zo tenir en tout cas eza malamu mingi par rapport ya mokonzi mboka ndenge baza ko critiquer mokonzi mboka ke balobi ke azoko kosala eloko moko te. Alors na ebité biso ba peuple congolais pourquoi tu as 2 ans papa mokonza sali ka bongisa mboka mbala moko yepa akukuta mboka na ndenge ya mobulu donc tout ce qui est dans le mois temps comme ça tout ça mbulu etikale ya misa tout à soki akusala nini donc ngasa pour nani papa na biso se va ngadi. OK et bani na fachi mais Luba makambo oyo penza ya clair est-ce que bato ba fouti ba moté et banda depuis kanambe mutaki mais justement bon c'est au même moment encore mieux c'est encore mieux celui kanamba fouta ba moté pas ni kanamba longa parce que bon baki bino so bozu pouvoir bo fouta bato ce qu'on bozu pouvoir bo fouta bato mais Adi tu comprends Adi tu comprends rien oh il y a non mal tu maîtrises rien Azali s'il vous plaît Aza socialiste Ndeko César Ndeko Adi Londolé Bandeko baso émission oyo tolobaki titre s'il vous plaît Ndeko César naza ko rappeler Bandeko baso la biso que émission zali bolobi nini alors Bandeko baso on sait peut débat contradictoire on boza komona discussion zo za la mingi débat plutôt za za mingi na plateau na biso ya club original alors toza ko senga bino pe bo réagir bo benga po bo katalika mo parce que na suka ya émission toza na score o toza ko sala nani ya kolonga te alors omoni na sepe na likambo yo ya nazuma mo César lobi awa ba gigolo. Vous savez que dans notre communauté déjà le mot gigolo a été mal défini et il est toujours mal défini le mot gigolo.
Batouana, Baza Gigolo. Qui est Gigolo? Ceux qui ont additionné au camp. Mais pour toi, Gigolo, c'est quoi? Mais non, mais pour toi, Gigolo, c'est quoi? Mais attention, à défendre. Mais parce que Yoza Mobali, Yoza Mobali, Yoza Mobali, au dépend de la femme. Gigolo au dépend de la femme. À la base. Après, nous sommes à Katikatigoya, on a beau Yebisanga, Yoza na poto. Na poto. Mobali, tam sur la sali, l'autre salité. Yo tiris ko mobali na poto ke na kisasa. Ok ko bala. Mobali wana, donc azane logote, yo ke ko bala. Et mobali wana, yo ne ozaboye, bamela ma voisine ko bala ngai. Adi. Yo le ki on a mort. Apparemment, Zela. Yo bamela tikela ngai na loba senga ke na kamalo. On leli ke mbana yo. Ikaye atikela ngana. Ok, yo pe souffrir yo ka ete na loba. Mais non, Adi. Non, yo bolonga double brassard. Ok. Ce qui n'a landi a dit bien, donc pour naïe, azali ko finga ba mibali o bazali na kisasa pour naïe mibali ya bien bazaka na poto. C'est pas ça ba mibali musu bazali na kisasa ba l'équipe ba mibali ya poto. Non, yo lobi so qui moi si akero bana donc a dit pour naïe ba mibali ka bazaka na poto. Donc pour naïe, mais non, mais yango lobi donc pour naïe, mais au moins o tiki mobali na poto. OK, donc pour naïe basi ba mibali bazana na kisasa donc yo pona yo libale zaka na poto libale zaka na poto ezala que bango ne bakena ko bala yo ata yo mo yo do moi si ko bala mobile ya kisasa mais pas voilà donc na kisasa mais donc kisasa ça va Gigolo donc Gigolo ça va kisasa bata donc mibale bazana kisasa te donc pona yo mobali kaka na poto. Ok, émission d'Abicho Ezali Bolobi Nini. L'émission est en direct. On pourra essayer de nous appeler à travers cette émission. Est en train de citer Mibali, il y a Kisasa, il y a Afrique. Pour naïe, Mibali Afrique, Bazali Mibali, il y a Kinate. Ceux qui bino ici quand c'est ça, Pamela. Moi, si à la famille, c'est ça. Moi, si on tape Singambongo. Parce que mais non, mais Adi comprend rien. Donc on a eu, moi si ça va qu'il y a qui ça, à qui on va la mobile. Ezali Avinaye. S'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. En tout cas, cette émission, c'est un débat. Voilà, c'est vraiment une émission de débat contradictoire. Donc, voilà, émission voilà. Voilà, il y a un appel, nous allons recevoir quelqu'un. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez beau frère? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah bon? Monsieur. Bon frère, ce comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous bêta billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, ouais, ça fait plaisir. Tu es pendant ma mariage, ce mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de
400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. 2 appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.baliscenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV eye na makambo ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. Olumona makambo ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Partenaire yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala partenaire ba voiture todo tina Kisasa ba carton ils ont qui Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina na Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki conteneur yango todo sala comme d'habitude. Ici 2020 comme en 2021, nous sommes dans la place.
Nous avons place au charger conteneur, tout ça la place. Tout ça la vende local. Oui, conteneur chargement 300 €. Tu peux sur local au charger biloko na yo, biloko qui. Mais système toi na moi ça la biso pas si. Tu recharger conteneur bien. Et comme il pomme noir 15 jours. La seule démarche Nazur enseignement habité gouvernement entre Yangambuna et Bisso. Bazaï na accord na bango ba conteneur sur RDC fait ça la 15 jours na pont noir. Et tant que pont noir mata di eza une journée. Tu peux ça rapport na nani. Na bota papa za la robe moko. Mokonzi mboka luka solution. Masolo yango. Auto sala yango toujours tindika Feli Mosengo à suivre.